ndenge makambo komi na niveau de justice, quand bien même que ça fait très mal, parce que en tant qu'enfant de Dieu, tout le monde ça makambo na justice. L'église quand même a des pères, l'église a des responsables. Oui, mais le quoi makambo komi na justice, je crois que ils a bien pour bisognos pour éclairer la lanterne na bisognos. Bisognos surtout comme à fixer. Est-ce que ils a qui vrai, est-ce qu'ils a qui faux, mais en tout état de cause et aux ala moi mawa mingi parce que na vu que dossier oyo et ko bota mambe belé na sima. Bien-aimé dans le Seigneur, Bolandi et Loko Balobaki eza oyo ko kisami ba porter plainte contre prophète Denis Ndeko Alvin, c'est conseiller en tant qu'enfant de Dieu to qui nous fundana. Quand il y a un problème Bible et lobby, to ko se juger entre biso. To ko solo là. C'est vrai. Ba outi ko porter Denis les plainte en fait le Balobaki ko kisami ba porter Denis les plainte à l'Axamona ya Marie Misam. Famille a porté justice, mais quand bien même que nous en tant qu'enfants de Dieu, on ne conseille pas cela, mais approuvé par à l'Axamona voilà. Parce que on va ligner que Denis les l'Axamona mobile yango o que Marie Misam abota oui. En cachette. Souci dans bango na ba misa Marie Misam balobi que Denis les prophète Alexandre ou Marie Misam abota en cachette ce qui azawapi. Oui, là encore et comme un problème au sérieux parce que a osala tenir na ba propos naé parce que quand on a Denis les sabi ayebi mwana c'est conseiller en tant qu'enfant de Dieu to qui nous fundana. Quand il y a un problème Bible et lobby to ko se juger entre biso to ko solo là. C'est vrai, il y a des choses qui font mal. Il y a des choses où ça la raquette mutema mutesuki. Au moment pendant que famille ba vandi ba mikolo ba vandi ba habiter. Moi non to ko pinirier. Parce que eloko abimi c'est parce que Ndeko Alvin. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Un grand merci na bilonyon stubozola na biso de partout. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana onto ya kolobaki nzama boto kwaye. Lisu soit pinamment sa zosela biso. Merci na bandero nyonso to basute na vraiment saloyo. Là je vois le pasteur Fezamisi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Na filo mukwaya motema ya Bivence de Homo depuis Londres pe na maman Gisèle. Lukelo motema papa Emmanuel na bosso. Maman mami pe na papa Blaise Munganzama lola amona bino bonzambe na bonzambe Yesu nde mosuki si bien aimé les man ne triomphe jamais toujours na cadre ya ko informer bino na émission lelo tokolobani tokosolani bien aimé bolanda ki ba émission to sayi la fois passée na moko ya ba musicien ya Marie Misam immortel kaniki bien aimé aloba ki l'évangéliste immortel aloba ki ke ba ko porter ba reporter plainte Angélis à l'obaki qui a porté plainte ba reporter plainte ba musicien Marie Misam bien-aimé contre les pasteurs Denis les Abla qui samwana bimsa preuve Alexamwana que sœur Marie Misam babota na pasteur mwana mobile qui abota en cachette bien-aimé dans le Seigneur. Enfin l'évangéliste immortel canik ba musicien Marie Misam parce que en fait va porter le prophète Denis les plainte bien-aimé Alexa preuve Alexa Moana à l'obi kayebi place Azali prophète Denis les calamité bien-aimé dans le Seigneur ce qui a se présenté que boyo akebaye ko kangaye donc bien-aimé na niveau il y a parquet l'évangéliste immortel na ba mission Marie Misam a porté plainte na mokope yandeko il y a Marie Misam comment il s'appelle encore attaché de presse à Marie Misam Jules Ngandola alobi ke makamya rubuma moto ezate neti ya lekina TV aluki ke bonabo aboma moto te asenga pardon te ba okene nango ti nasuka bien-aimé dans le Seigneur Bolandi et Loko Balobaki eza oyeko kisami ba porter plainte contre prophète Denis les Shalom l'homme de Dieu. Shalom de Walvin. Bonne santé apôtre Basile. Yesu okeli biso mawa. Ah lilo bana bande bazola. Santé très bien ngolo nzambe na pesi bana nzambe nyonso bisika bazali. Mbote tika nzambe a pambola biso. Ngolo nzambe za vraiment likolo na biso. Pe kimia na nzambe e batela biso na tango église ezo traverser. Nzambe a pambola biso. OK, apôtre Basile bauti ko porter Denis les plainte en fait le baloba qui ko kisami
porter Denis les plaintes à l'accès ya Marie Misamu. Avant que tu côté vraiment na masolo répondre à la question, est-ce que ça n'a mbeba mo Denis les a salaki na ba dire na ba propos na ndenge, est-ce que ça m'a bé koloba que Marie Misamu abota na pasteur mo en cachette a boma mo na mobile Ruth Misamu azana mo na infraction mo reza wana l'homme de Dieu. Oui, c'est comme dans l'obaki na ba émission précédente. Et avant na même Bible lobby, par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Bon, en réalité, qu'au funda mutu, ce n'est pas un péché. Il faudrait d'abord qu'on fixe le Coran. Au fait, le problème qui est là, c'est quoi? Mutu soit à se sentir lésé ou bien à se sentir vexé dans ba propos moko oyo asali que ezako honoré été ou bien ezako honoré ndeko na été. Azana droit yako saisir justice. Alors, c'est comme j'avais dit dans l'émission précédente, ceux qui famille à Marie Misamu, tous ceux qui va proche naï, tous ceux qui mutumoko se sentir que aza lésé par rapport à ba propos tenus soit na prophète Denis ou soit na Batumususu. Kofunda ezali c'est le droit les plus légitimes où eza reconnu dans mutunyoso à faire valoir ba droit naï devant la justice. Pour que Azala rétabli. Voilà ce que je peux dire. Alors, dans les cas d'espèce, ceux qui ont propos à Denis Lessi, ils ont propos désobligeants par rapport à fait Sœur Marie Misamu ou bien par rapport à naïbité, maman, vrai ou bien ils ont faux. Ceux qui famille trouvé bon que propos à la ténité à l'endroit de Konabango. Famille a porté justice, mais quand bien même que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne conseille pas cela, mais les gens sont libres. Il y a aussi là, il y a pour faire valoir droit na bango selon des bases na possibilité na bango. Donc en fait, Denis n'a pas proposé des imputations dommageables, dénonciations calomnieuses ou comment on a évité papa yom. Oui, en fait ndeko Alvin ndenge na ucholoba awa, ba imputation dommageable dans le sens que ceux qui famille bazo estimé que ezali kamomoko boy parce que dans chaque famille na vie ya batunyo so bazara peut-être na ba secret na bango o ba mona ke ba garder ngo bongo et que ceux qui yo o l'amour qui boy oye o tiango na place publique famille na ba ko za vexé famille na ba ko se sentir touché parce que ba ko juger peut-être que ils ont touché honneur ya moi na bango mwasi ils ont touché réputation na ye. Ils ont touché même honneur et la famille. Et puis il faudrait que tout beau sanaté le fait Sœur Marie Misamu a koufaka aboité atika mwana donc atika foyer on a peut se sentir lésé dans le sens que maman na biso a koufi mais nzoka ndi atika mamba boy na sima. Omoni que na sens wana ba dénonciation calomnieuse wana famille ba ko luka ba poursuivre ngo pour mettre les choses au clair. Est-ce que Makamango est vrai, est faux ou bien comment? Oui, à l'Aksamouana Ngwazara Wapi, papa ya Mouana. Parce que Kolanda Neko azo supposé que papa ya Mouana. Soka yebi papa Mouana, à l'Aksabango. Mais moto a fundarande, il faut être na ba preuve. Alors, je crois que dans les cas d'espèces, le coup là, ndegwasala qui mission. Denis les fois y en a pas preuve. Que famille au fundi. Donc, ceux qui au fundi moutium, il faut y en a pas preuve. C'est ça justement. Donc, il y en a des missions. C'est approuvé par ce que Alexandre. Voilà. On va ligner que Denis les Alexandre na mobile yango, OK Marie Misamu abota en cachette. Souci dans bango on a ba mission Marie Misamu balobi que Denis les prophète Alexandre ou Marie Misamu abota en cachette ce qui azawapi. Oui, là encore il y a comme un problème sérieux parce que a osala tenir na ba propos naé parce que quand on a Denis les sabi ayebi mwana aza so epé na Belgique c'est là ba pays à Sita et puis na mission a situé que papa et moi naza place boy kino place boy. Alors na ka on a ba ebise ka bon ils simple l'aksabiso moi naza wapi et puis l'aksabiso papa na ye eza nani parce que kotala ba émission boy au mona que prophète alobaki do ayebi azaki na c'est na Sœur Marie Misamu confia qui alors famille boy c'est bon OK voilà expliquer biso moi naza wapi
papa à moi naza wapi. Et puis voilà, ndeko Alvin, justice ezali, c'est l'épée à double tranchant. Justice eko kangisa yo, justice wana moko wana pe eko détruire yo, ka yango moko justice eko rétablir yo. Alors, likambo so ekomi epa ya ba juge eloko ezara moko ba commentateur. Il faut que tika sikoyo justice asala musala na ye a éclairer lanterne na biso nyonso. A ko éclairer lanterne na ya famille, na ya église corps de Christ, na ba relation ya sœur Marie Misamu concernant dossier oyo et bimi siko ezako circuler. Voilà. Question ya soukezaki parce que ce qui est salamike liboso ya ba jinde ba fundi wana ala kisamona ke mwana ngoke anana makoki ya kolakisa te soit ayebi place azate ayebi mwana ngote place azate ke ala kisai et ce qui est au monter sur le lobby kasi ba imputation dommageable ba dénonciation calomnieuse yango wana non tango yo lobby likambo ozana moyen ya reprouver yango te. C'est alors que justice bako kangaye bakoki alors que justice bako kangaye parce que ça porte atteinte na honneur na réputation na témoignage ya serre sur ce que ça que l'état est c'est bon ndeko Denis Lesi olobai ke oyebi sœur Marie Misamu botaki mwana oyebi ka botaki mwana et puis oyebi papa na ye oyebi x oyebi y et ça simple. Et en tout cas, l'État a approuvé. Alaxa Moana, Alaxa Papa, je crois que la justice est retournée tout autour. Parce que ça m'a renvoyé à Bimisi. Et ça, le roi a sonné à TV, il s'est bouté à moi. Alors, il y a 4-5 ans. Moi, je suis justice, mais il y a ça ne suffit pas seulement qu'au fond de mututo loba. Il faut zapper là, prévoir. Il y a un Bible lobby même que avant loba, il faut tourner sa langue 7 fois. Parce que malobo au loba, il faut tourner contre eux. Vous remarquez, même la justice, même ça mutu, qui est magambo lingo loba parce qu'il faut tourner contre eux au moment opportun. Il faut y aller aux loba. Je crois et que vous appelez conseil au pays sabatebele que tant aux loba likam. Zala rassurer que les Cameroun nazo loba na bien ou bien. Et ça va kota ba prison et ça va bazo purger les lois à cause de marambo à loba qui mais mais il a dit des choses ça incapable à prouver parce que sur le lobby qui a bota qui oui. Il faut ouais na moi non. Sur le lobby qui a bota là nous il faut là que ça papa na ezanani nous soit ça ba question au justice à retourna et que ne quoi osala tenir à répondre. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup apôtre Basile et na minute au second que moi na bimité Denis laisse le prophète sera condamné. Et ça dit que moi na amonanité parce que yo lo ba ki abota mais aucun capable là que ça va tout que ndeko justice c'est très compliqué. C'est très compliqué la justice pour bako zoapé nenge ba justice monsieur ezara likambo bako zoapé balongoli pe mwana wana. So batike li responsabilité bo laksa mwana ngo azawapi. Monisco yango moni tango zolo ba likambo il faut parce que justice ezana ndingo e fonctionnaka. So yo lobi ke mwana zeke mwana zate il faut na prévoir. Il faut être capable de prouver mon entier que na bisa bino mwana ngoye. Aza mwana mobali, aza mwana mwasi, aza x, aza y, papa ne paye. Moi je pense que ndenge makamwe komi na niveau de justice, quand bien même que ça fait très mal parce que en tant qu'enfant de Dieu, tout ko sou que ça makamwe na justice, l'église quand même a des pères, l'église a des responsables. Oui, mais le quoi makamwe komi na justice, je crois que ça bien pour bisognos pour éclairer la lanterne na bisognos. Bisognos surtout comme à fixer est-ce que ezala qui vrai, est-ce que ezala qui faux, mais en tout état de cause et ozala moi mawa mingi parce que na yebi que dossier oyo et ko bota mambe belé na sima. Parce que oui, parce que ndeko Alvin. Tout ça là, to me ko réfléchir muki.
Prophète Azolo Baké, Sœur Marie Misamu Abota, soit déjà qu'Abota na pasteur moko. Est-ce que on est un peu pasteur wana izanakati? Mais il faut à l'accent so et sans écouter mais yem ta lobby. Il y a Abota na pasteur X. Il faut aux ala tenir l'accent pasteur wana. Oui. Ouais, pasteur Abana Koloba et puis justice va condamner va inviter pasteur wana. Que non, comme on nous a cité, mais oui. Comme on nous a cité, on a dossier tel. Bah, au benga, justice à Obenga, il va faire cette invitation. Alors, il y a pour répondre, à éclairer l'antenne de la justice, à expliquer bien, est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Il faut parce que le pasteur, on a andima. Que moi, on a moi, bon, ce pasteur, il y a l'objet qui est aïbman, moi, il y a mon option à dossier qui est moulaï trop. Parce que ils ont un honneur à battre, ils ont une réputation à battre. Puis au-delà, il y a un foyer à battre. Ce sont des responsables qui seront cités dans le dossier. Parce que lui, il a déjà dit. Ce que ont il est sous même à l'obiboye. Abisso zana likamuna nandeko na yo. Avant beaucoup na justice bongi sanaye. Parce que Abisso poso comme na justice oro foot na dernier cadran. Cela signifie quoi? Justice la place où moutako souhaité à kena mutuka d'emblée boy. Parce que c'est très très sérieux. Tant que yo bike abota mwana oui, ezaya pasteur moko. Ceux qui va inviter pasteur wana, il faudrait que pasteur wana talo na misubi andima. Bon so pasteur animité et que va exiger au cas que faut na mwana au prouver. Bon, imaginez ceux qui mwana azane na Kinshasa te. Et que azane ailleurs. Mais ce que l'État lobby il faut oya na mwana wana prouver que mwana yé. Monique est comme sérieux. Dans les dossiers moko eko tchaba na ba confusion belé eko botama belé a bien te autre encore comme même pas na niveau. Mais parce que comme la justice l'État a ça comme ça là. OK, merci beaucoup apôtre Basile. Et cause à peu près ceux qui a la condamné à comme 5 ans, 8 ans, 10 ans. Non, et cause à la bon, là, il faut lire le code, mais je crois que Iwozala naissait à 2 ans. Au-delà de 2 ans. Au-delà. Ok, merci beaucoup, apôtre Basile. Ce qu'on a dit comme Nabiso Papa, est-ce que, parce que c'est l'évangéliste immortel Kaniki, de Tosololi, Yende Ayebisinga qui a porté prophète Denis les plaintes, ma musicien Marie Missam, dans accord, il y a famille à Marie Missam. Ok, va porter Denis les plaintes, on a se préparé, à qui on s'est présenté dans la justice, Alexa, moi na ok Marie Missam Abota. Là, tous informés par l'évangéliste immortel Kaniki, qui bakuta na ba mission ya Marie Missam, bah c'est décidé que bah qui porter pasteur Denis les plaintes. Est-ce que papa na makamnet qui n'a pas dit Christ. Est-ce que singeli ka que to na pas que to singeli que peut-être que à la minute. Oui, je crois que na loba qui a la fois passée. Maintenant, on souhaitait tout mais qu'autant à version. Yo quand Paul a lobi, Paul a biboy. Quand donc vous avez des différents, 1 Corinthiens chapitre 6, autant on a verset 4, 1 Corinthiens 6, 4. Paul a biboy. Quand vous avez des différents pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église n'a fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il y a parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous. Donc Paul a qualifié un défaut du fait que quand il y a des problèmes au sein de l'église, il y a la justice. Donc c'est honteux pour l'église du Seigneur. Il y a un moment Paul a lobby, je l'ai dit à votre honte. En tant qu'enfant de Dieu, l'église a des pères. L'église a des responsables. L'église a des personnes au bakoko benga na ba vanda ba traiter dossier wana que ba solo la dossier za ningini même prophète Denis Lessi ba responsable l'église bakoko benga ba responsable au caso manqué c'est là où il y a les problèmes c'est à tout le monde l'homme de Dieu c'est là où il y a les problèmes au moni ndekwalvin Bible lobi na Job et lobi Dieu maîtrise celui qui s'égare ou bien qui fait égarer les autres. Ils ont un livre, il y a Job.
omoni mutu ata komi na niveau nini bako maîtriser église ko vandisa ye mikolo bako vandisa ba père bako vandisa ye parce que c'est Bible oblige, je le dis à votre honte, c'est déjà un défaut ceux qui n'église en Nzambe to komi fundana parce que yebisa ngai to te ya ba païenine bako expliquer biso ke bino moko kutu bozo fundana bino moko ba pasteur bolingo ezate tande bo fundi ndeko wana parce que supposons aujourd'hui ceux qui que dossier et aboutir na emprisonnement au moins que moko na biso l'un de nous va se retrouver en prison. C'est ce qui est mal. C'est ce qui fait la honte de l'église toté à Batounine. Alors je crois que Makamboyo est sunga de part et d'autre que quand il y a un problème l'église est traitée dans l'amiable et qu'on traite il y a des procédures. Le Christ a laissé une procédure. Abinin, si tu as un problème avec ton frère, benga ye binomi balé, bo meko solo là. Soit yo kito bengi deuxième personne, soit yo kito bengi troisième, soit yo kité et commis problème il y a communauté. Moi je pense que na dossier oyo il faut servir ba leçon. Il faudrait que batba comprendre que place tozali, place église est commis très infiltrée. Et que le quoi église est commis infiltré wana ezo senga. Na mutu nyonso a comprendre que église et en a besoin de prière. Église et en a besoin de sambela. Église et en a besoin de kokatanga. Ya on a bané ko loba que niveau to komi nango en tout cas ezo sala mawa et sala passe. Mais si on doit répondre, na ko répondre que Ndeko Alvin c'est conseiller en tant qu'enfant de Dieu to qui nous fundana. Quand il y a un problème Bible et lobby, toko se juger entre biso. Toko solo là. C'est vrai, il y a des choses qui font mal. Il y a des choses où ça la raquette, mutema mutesuki. Au moins pendant que famille ba vandi, ba mikolo ba vandi ba habiter. Moi non toko pinirier. Parce que eloko abimi, c'est parce que Ndeko Alvin na maneko lobaki, Ndeko Alvin eza conseiller malgré ça fait trop mal. Et ça là, ça m'a ramsé ça la passe au moins na bo moto pende suki. Moto abi penda teli kambo il faut na que funda. Mais eza malamu te pour un enfant de Dieu. Il faut toujours na nyoso to senga sagesse nzambe pinza mapé sa biso kimia. Donc c'est pas conseillé à un enfant de Dieu, à un homme de Dieu, il y a que porter la justice avant même que to me ko traitango na cadre ya communion fraternelle, voilà. Papa yé ba déjà participant na ba émission immortelle to salaki yé atika kité akobaki toujours na ba différentes émissions leki azolo bazo reconfirmer azo confirmer boyo à la qu'est-ce qu'il a te combat. Oui, Ndeko Alvin, ce qui est vrai, il faut tout accepter que ba propos tenu na prophète Denis Les. Moi j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est un aîné. Il a aussi fait beaucoup de choses dans ces pays au Toko Niangote, mais bah propos monsieur soit tenir, ça fait trop mal dans l'église du Seigneur. Vous comprenez? Moi je conçois mal qu'un homme de Dieu a probablement la TV pour nous nuire ou bien pour nous nuire réputation. Il y a basal nzambe mususu na cadre kolobake ba melaka ba liaka basalaka boye bazong saraboye ba propos wana je crois que ezo tombo la église té mais il y avait hypocrite ezo en lobby qui azo dévaler hypocrite et on azo dévaler vie ya salité bino basal nzambo sala en cachette. Non, en réalité kolobakaza hypocrite té c'est faux. C'est faux pourquoi sokazaki hypocrite té il faut yande na TV alobake bomoni ngane na zaboye tala vie na menango boye na mena boye na menango boye. Mais aussi longtemps que mutu atelemino taloba oh yemoko sala, ça n'a pas de sens. Oko loba te que oza hypocrite, il faut dire au moins mutu il faut avoir responsabilité na. Il faut zala na courage au loba ke au moins ngane na telemi boye. Ngai prophète, bota na mena vie boye na mena vie boye. Mais tu ne peux pas o lukake obandiko lukasko église mobimba eko masali. Moi, je crois qu'ils ont porté atteinte à corps à Christ. Ils ont porté atteinte à l'œuvre de la croix parce que il se dit que c'est que le pasteur va s'aventurer.
c'est que les prophètes, ce sont des aventuriers. C'est que les églises, si autant de biloko wana, et ça ko décourager batu ba bongo la mitema. C'est là où on a un problème. Il n'a pas tout que au côté ya lelo parce que depuis 20 ans et bandi, il y a obimisa ba erreur, na ba défaut, il y a ba prophète, il y a ba pasteur, na nous toujours témoignage à mon côté. Il y a mutumo aleki na te par lobi ngande ba lobi ke ba pasteur baza ba fo yango na bongo li motema non. So landi ba commentaire nyonso ezaka ke yango nga na osambela lisusu te. Yango nga na obenga sous pasteur te. Yango nga na obenga sous prophète te. Or les gens oublient, il y a des faux, il y a aussi des vrais. Bible elobi yango na parabole ya ivre na blé. Tant ba tuni Yesu epsi bangoni alobi ke botika ivre ekola na place ya blé parce que au moment opportun ba olongolango. Mais si comme makambo et ça la malelo dit que no bat baza ba hypocrite ndeko muto eli biso évangile. Yako lo baba deux fois ba pasteur na place publique, il faut baké eza évangile moko diabolique o eko aider église té. Au contraire, et même église quand na ba scandale ya ba justice. Parce que batou ba monter à OCP là que honneur na eza la mise en cause à la place publique. Alors et sous kana ba justice, et sous kana ba emprisonnement, et sous kana ba réalité belé. Moi je suis pas contre prophète ou qui, mais mon problème est ça église ya nzambe ou ça sacrifié. Nzambe to ozo côté la mabe masum OK ba pasteur bazo sala ozo défendre masum mabe na bango papa. Non, koloba ke ba masumo ba pasteur bazo sala, c'est grave. Non, il est grave. Bazo authentique ba pasteur bazo authentique bazo mener des vies donc vie moko en cachette, vie moko public, vie moko OK biso to ebe ba ah dans la vie boy vie mususu en cachette l'homme de Dieu. Donc baza na double face, bozali sous authenticité. Bon, na kolo ba ilo moko ouais. Ouais bi quand les gens tant ba répéter loko ya ke bana ba vie en cachette ndeko. Soko tangi batu nyonso nzamba laksi biso ba vie privée na bango. Na kati ya Bible omona ke exemplaire azate. Non, biso OK nzamba OK vas-y c'est ça. Banana notre père Abraham, oleki na ba David, oleki na Eli. Batu nyonso nzamba laksi biso ba vie privée na bango. Omona ke ezaki ba vie moko entaché na ba erreur loko abatu. Mais quand vous lisez la Bible omona bozo sa ba dégâts makas bozo demeurer na masum. David, bien sûr, que Abanako s'est méconduit, mais Abanaki, côté les manoki, côté la vie, on a regretté, ma somme à ça, il peut zonguer l'incolo. Mais bino bozo prier, bozo demeurer toujours dans le péché. Non, il faut dire que l'espace évangélique, ma bé est amingi. Il faut l'accepter. Ma bé on est oui, non, ma bé toko défendre en côté parce que la Bible dit celui qui est né de Dieu ne pêche point. Moi, Nzambe a solo à Soumoukarate. Dans la Bible, Elobi, celui qui est né de Dieu ne pêche point, cela signifie un homme de Dieu, un véritable enfant de Dieu. Moutoua connaîtra en réalité à conversion. Oh, yeswa kota katina bongola motema solo à vivre na vie à Masumouté. Ce qui moutoua comment pratiquer vie à Masumou, c'est qu'il faut battre la conversion na bien. Est-ce que à bongoanaka? Parce que la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alors pourquoi les choses défendre alors? Non, ce n'est pas qu'on défendre. Ne quoi le vivre. Le bakeza mabe ne bazo dénoncer aux autres téléméla deniles que azo salamabe. Non bon, côté téléméla deniles c'est peine grave. Moi mon problème c'est quoi? Au moment où dénoncer wana ils ont apporté mais à part incrédulité. Yango Bible le bini Paul a lobi que ne prenez pas part aux œuvres infructueuses. Condamnez-les. Mais dénoncez-les, condamnez-les. Oui. Parce que n'habite ne quoi le vivre. Au moment où tant mutoazoya, nyonso ezotala pour na bit nini. Na bisa que l'autre fois, mutu moko ta ko téléma lelo. À sa vie privée à Pierre. Vie privée à Jean. Vie privée à apôtre Jacques. Mais on remarque sur tang na Bible mukolo Bible et beteli biso lisolo ya moi muké à vie privée à Pierre. Et l'obinini yeso akena na ko ba Pierre akuti belle-mère na aza malade. Donc cela signifie quoi? Même dans la famille na bango restreinte, ils avaient des problèmes. Mais Dieu n'a pas voulu que Nzambe a sepé la tête qu'on paie sa biso tobika ba vie privée na bango. Ndeko, au moins c'est qu'on appelle ba vie privée wana ozolo ba vie privée hein. Eza ba vie moko eza entaché na ba rebelle. OK, so Nzambe animai ko tchango boy. Ba te bele bengo ba no tanga Bible wana te. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Pourquoi? Parce que c'était des humains. Lokola batu, mutako wanga te nous partageons des faiblesses. Mais ceux qui t'ont bika lelo ezangolo nzambe. Yango mona Yesu abisi Pierre ni abi
ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Nanzoto mutako tout à tolo azate. Si ce n'est pas l'hypocrisie, mais nanzoto oyo. So mutupenda yena attitude que ngana za parfait ngana za boyazate. Mais en tant qu'enfant de Dieu, to obika na sangolo nzambe. Yangwana à chaque moment, tozana si ya ba jeûne, ya ba prière, ya ba retraite parce que la Bible dit quoi? L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais ce que le problème qui est là, c'est quoi? Tant où ozako loba makam ya na sens yako déshonorer l'église. Yako déshonorer ba pasteur. Ah bon? Yako talisa mokili mobimba que ce sont des aventuriers. Eza place wana ozomona ezoboma musala ya nzambe. Parce que na kati ya ba faux ba vrai baza. Parce que tant yo o cité ba pasteur, au monte que ba païen ba ozwango en général ba pasteur. Donc na ozo sela nzambe ya solo ba ocha na sakwana. Sikoyo église et okende wapi. Je crois son a gropé sa message moko ezaki ba nzamba comprendre que église est traverser un moment très très sombre. OK, et on a besoin de prière pour nzambe atelemisa biso. Yango mona Yesu aipsi ba yekolne abiboy. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Tant aux allées attendre, il faut bananzambe ba chrétien ba la mukande na kati ya prière. Parce que eza na distraction mo au satan au côté na kati église pour elali sabatu pongi. Ndeko, les gens ont des problèmes très très sérieux au bana besoin nzambe asa là bas. Mais qu'est-ce que le diable fait? Satan est-ce qu'on comprendre que les gens ont des problèmes au bana besoin ba sali nzambe pour ba aider ba on ba prière. Qu'est-ce que le diable fait? Satan a comme créé ce séparation wana. Distance wana entre peuple na basali nzambe. Donc parlons numéro bandeni. Denis les Satan zo ça il a Denis les pona que a pense église ya Congo comment? Non, bon, au moni Satan hein, Yesu abini Paul alobi abi ne donnez pas accès au diable. Abi votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Ne donnez pas accès au diable. Satan n'a pas compte na kati ya mutata la prophète, atala la pasteur, atala ka muto afungue les portes. Imagine non, nabi te que Denis a fungé les portes, mais non peut sa verset biblique. Imaginez na intimité ya jardin de Satan à côté quand même. Malgré intimité wana o adana e bandé ko jouir na kati ya jardin mais Satan à côté quand même. Donc pour Satan na côté na kati ya muto on a besoin à sa prophète. On a besoin de sa pasteur, apôtre, évangéliste. C'est son qui a fouillé les portes. Il y a un moment Paul a ABC, Paul a commis à lobby, ne donnez pas accès au diable. Donc un pasteur, un prophète, un apôtre, un docteur, a coupé ce peu Satan là et ça dit que Satan a commis peu moyen pour atteindre l'église. Mais Yesu abini, malheur par qui les scandales viendra. Mawana mutoa uzala canal pour scandale et na kati église. Lelo église est comme scandalisé. Lelo sujet à pasteur comme sous sujet moquerie. Donc so babi aza pasteur du coup babi que c'est un aventurier. C'est un coureur de jupons, c'est un ceci, c'est un cela. Alors nous toana eza ko sunga batutin. OK. Eza ko aider batutin, ils ont détruire image de l'église, ils ont détruire réputation. Yangwana esenga ke bana nzambe ba telema dans la prière pour que nzamba sa la grâce. OK, apôtre Basis ko na bande bazolanda biso. Denis les makamwa sali concernant Marie au qui a sa kofi atika biso depuis kala. Ba makamwa bimi sur Marie mi semble que abota akosa na ye, aboma na ye mwana mokili baye ba ata abota na pasteur mo yo moni ondeni asali malam to asali malam. Bon, c'est honteux. C'est honteux. Je tourne dans l'andi ba émission mususu abi pena que na Marie Misamu ba bande ko sola très bien. Non, ba musicien na ba lobi ka kosi. Akosi makasi. Ah bon? L'évangile c'est mortel à lobby. Abik akosi makasi bazali ki ba pire na Marie. Non, mais abi bande ko voyager parce a lobby ka kosi na ye nyon so de pasteur Denis les salobi na émission on a kosi Marie atira oyebise Denis les ata secret na mon côté. Quand Denis les sazala. Donc l'évangéliste azola na mortel kan musicien proche à Marie ça lobby akosi kokosa pe ba o yazolo ba sur Marie ça eza lukuta. A lobby lukuta papa lukuta akosi wana l'évangile c'est pour ça que ba porter plainte à l'objet. Bon, to me kozono ba propos na ekaka. Eza c'est honte ya muto bozala ki na ye. O azala ki le roi mwana na yo.
oyo pe au bénéficiaire na ba service na ye oyo obimisa makambo ya grave boy na kombo na ye soki même asala ki yango mais le quoi yo ozaki proche na ye ozaki peut-être été la personne la mieux placée ya obimisa likambo wana parce que c'est honteux c'est ridicule sur le bio landela likambo ou bien au monde que ezamamba soni et peut sa réputation une image nini au moins tant mokil mombela muki ke abotaki abombaki mwana et là on est to linga to faire comprendre votre place wana mais to comprendre quand même que quand ça te que batno sous bazan niveau moko ba yoka likambuka boy les gens vont commencer à philosopher ya oyeba abote mwana na ba conditioning abote la ke wapi et ça la ma ndenge nini or ya obosa na mususu te zake ndeko Marie Misamo tika mwana on a besoin d'honneur, on a besoin de réputation, on a besoin de dignité. Moi, je crois que Nandenge na landeli be missionné à l'obaki que Marie Misamo azaki proche naye, azaki te muto akoko bimisa ba secret ya muto azaki proche nebo. Et ça vraiment trahison. Et ça ko trahir confidence ya mutu parce que au-delà nyoso na ina loba a ezani mosala nzambe pe azaki tenu na ba secret professionnel. Et ça bilom sous peut-être sert à Ibisa parce que aza pasteur à se confier naï. Au moins que des années après oyo que rebondir na likamwana à la place publique et comme il peut sérieux. Donc on rebondit na likambo peut-être muta confier qui parce que en tant qu'homme de Dieu nous sommes tenus par les secrets professionnels. Cela signifie quoi? Likambo muta ebisinga en tant que lokola mosala nzambe na go divulguer ngote. Na ko lo baté likambo muta ebisinga le roi pasteur. Parce qu'un homme de Dieu a appelé quoi un commando suicide. Donc makambo ba ebisie na cadre ya profession na cadre lokola pasteur. Parce que tu yamba ba appel partout. Motonso ko bengwa bi papa ndé na zabo ngana belara maladie boy. To papa ndé na zabo ta situation conjugale na ngeza boy. Au-delà ya foyer nanga, au-delà ya famille nanga na bota mwana boy ou bien na sala boy. Je suis tenu par les secrets professionnels vis-à-vis à Moutouana. Kena ko bimisa secret wana te. De peur que ako poursuivre nga pe. Mais ndeni makambo na ebise muto lokwa pasteur mais ebimi ndenge nini. Omona. Ya moni même pasteur azara même tenu même pas asola likambo mundimi même na moi sine il faut tuna. Ako tuna pe mutu sabi bo tala est-ce que oko permettre que toi nous sommes na mama dossier oh. Mutu so ako autoriser mutu so pe ako ba non. Pasteur na linto traitant ka ngana et sili. Je pense que na sens wana Eza ko trahir aux autres trahir confidence à mutu. Je crois Eza pena bien mingité na sens wana Eza pena ko respecter mutu wana te voilà. OK, est-ce qu'on a un niveau de Cameroun et comme lié affaire ya Marie Misana Denis est-ce que na niveau et comme que na parquet alors on concerne nos coopésa na ba musicien ya Marie Misanto famille na ye na ba onyon surtout makamion to salami papa bon ngala osenga na ba musicien na famille ya ndeko Marie Misamba comprendre que Marie Misamu azaki serment très très pacifique. D'abord talaka ba congolais nyonso ba kinois en particulier ba dénommé qui est ya Marie. Des terme moko ezali terme moko affectif pour notre sa bolingo ba bazali na vis-à-vis na ye. Alors famille to bandeko na ye to bayembi ba briser loko wana te. On peut toutefois pardonner. Ba ko pardonner, ba ko limbisa, ba ko sala ke eleka na kimia. Nzamba sa zwa molimo ya servante na ye et loko to ko sala na tango ezali molimo ya sœur Marie Misamu epema na kimia. Je crois que sona ko lo bezake na famille na bayembi na batu nyonso oyo ba porter plainte ba ko yokana kaka de manière à ce que nyonso elekana na kimia au l'air au luka o akota prison o sala boy et ko apporter nango et leur monter voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup apôtre Basile aux assunelo au bakisa concernant dossier non je crois que oyo na ko sengeza kaka to tika molimo ser na biso epema na kimia. Sœur Marie Misamu azaki mutu azala droit ya berer. Soki asala ki yango. Azaki mutu azaki na ba limitation ndeko Alvin toko se voiler fasté. Bato ebele bako telema lelo parce que mabe na bango emonanité. Mais soki nzamba bani ko étaler bato ezala bato musu même micro oyo ba tika lo simba ngote.
Alors tokola mukate na tongo moko to bando talisa batu comme si mutu amabe ezalaki sœur na biso non. Sœur Marie Misamu azalaki servante du Seigneur, azalaki mutu loko abatu nyonso azalaki na droit ya berere loko ya mutu. Et ko komela ye partout. Alors ekoza lelo te. Et puis na bato ya étranger te ke na bato ya mboka ni moko baba no tenir rigueur non. So asalaki berere. Na bisoki asalaki berere aza mutu totika molimo ne epema na kimia atika bana et que bana wana bazana besoin ya honneur, ya dignité, ya respect, ya oyazali maman na bango. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup apôtre Basile. Natikeli au micro. On peut ça liboter un message non ya suka ata pendant 10 minutes parce qu'on est pressé. To comme déjà na suka émission na biso et ça biso bien peut opérer votre numéro de contact. Merci beaucoup peuple de Dieu. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Bisika nyonso o landa biso na Kinshasa, na Brazzaville, na Cameroun, na Soudan, na Europe, na France, na Italie, partout na États-Unis. Alors, na Pesimbote na Ndeko Nangai, un ami plus qu'un frère, le pasteur Francis Sengele, coutumier depuis les États-Unis, place aux allées l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Et puis na Pesimbote na Bananzambe nyonso oyo. Nzambe achana siya makolo na biso tika nzambe ya lola a pambola biso to ana penser moko oyo tozako développer o nzamba pesi biso lelo o nzamba pesi biso tous ces derniers temps concernant ba alliance des sang tozo tanga verset moko na mukanda ya Juge tozo zwa livre ya Juge chapitre 6. Toko tanga Juge chapitre 6 to tanga bongo le verset 25. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit: dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Merci Nazo Sambela, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je bénis ta parole. Na pamboli motonyo so akozwa occasion ya kolanda biso na exhortation to na prédication o aza malade ya bika. O aza na problème azwa solution. O aza lié, aza la délié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse mes frères et sœurs. Na ibisa biso lo moko monde de ténèbres etikela muto apparence et botolier réalité. Mokila molili etikela muto apparence. Bakoti kelo apparence ya beauté, bakoti kelo apparence mbongo. Eza bat mususu wana mbongo ebele. Mais so tali vino bi omona ke kimia ezate. Malgré beaucoup d'argent au simba na vie, mais au senti que kimia ezate oui. Satan ko peso apparence, mais abotoli réalité. Akoti kelo apparence a moi salibala mazuma bota longoli. On a battu belé 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans quoi libala moi na yakate. Monde atene bakoti que la réalité ya beauté aspect. Bakoti que la réalité ya muta voyageur. Mais bazuli pamboli a voyage ba botoli na kati na yo. Yango ota la vie no constater. Malgré aux an étrangers, na été son na Congo Brazzaville, na été son na Cameroun, na été son na Europe, na été son États-Unis. Mais makambo esimbaka ate. Ozana mille ya opportunité, mais on remarque que l'opportunité on a au saisir en côté. Bien aimé tolo be la ba alliance des sangs. Alliance des sangs ezali ba alliance oyo ezana kati ya mutu di fait ya famille o abimeli. Alliance des sangs eza réalité spirituelle o eza attaché na yo à partir libota obota minango. Eko uta na bo mama na yo, eko uta na bo tata na yo, mais ezali makambo eza lié na kati ya mutu. Yango omona Bible lobini eobi dans la même nuit Nzamba ibisi Gédéon abi détruit l'autel de Baal qui est à ton père. Na bande ko faire observer le moko. Nzambo akela likona se. Nzambo aza tout puissant. Nzambo akosala makambo nyonso alingi. Mais pour akotisa Gédéon na bitumba. Abinono il faut s'occuper nanu na hôtel et à famille. Il faut briser nos alliances de sang. Mes frères et sœurs, batebele ba okota bitumba vie
na ba hôtel ya tata etambola na ye na kati ya nzoto bato ebele baokota na champ ya vie baokota na bitumba vie na ba hôtel ya famille yango moni suite ezozala échec okoinvestir bambongo ebele na projet moko au finish ezaka échec okota na kati ya mariage na suka nango ezaka déception ezaka divorce ata place au tchepe na makanisi obike awa na osala makambo et simba te pourquoi parce que bato ebele bazwi baké trop vite en besogne baké directement ba affronter vie mais ba bosani ke za na réalité mo za na sima faut kata ngo nanu alliance de sang ezeloko ezozong sa ba via bato ebele sima bien aimé na français baloba reculer pour mieux sauter il y a des choses oh lelo okolo ba non malgré na bala malgré mbongo malgré richesse malgré santé et comme déranger mais na décidé na soit recul na décidé na zonga simana sambela na luka délivrance na zebisa ndeko moko kolanda distraction koti lelo te na kati église corps du Christ o e komi pasteur boza x pasteur boza y ndeko na répéter que loko ba soa na ba fête okobo elikambu parce que mutu alobi mais tala nini o connaître na kati ya vie na yo bato ebele bakoti na champ ya vie bakoti na terrain ya vie na ba hôtel ya ba famille yango moni so sali un pas en avant au sala 10 pas en arrière so sali 10 pas en avant au sala 30 pas en arrière pourquoi parce que ba alliance de sang alliance ya makila ezo détruit ba vie ya bato alliance ya makila ezo détruit mariage alliance ya makila ezo détruit ba frère ezala mutu mususu abali déjà mais nzoka na ndenge ya coutume basi babali ça déjà mon frère moyen connaître mariage moko erezate ezala mutu mususu azo sala za engagé na compagnie mo songolo mais nzoka na compte ya famille pe basi ba engagé déjà il faut ça la famille yango mona bato ebele ba se poser ba question mais je gagne beaucoup d'argent que na wapi et okende na famille parce que hôtel wana obuka ki angote nzambe o akela likolo na sia ngata mwana jedo abi na kotambo na mwana mbali obote poso na commune kuna makambo no sele hôtel a papa e komolo bake ngane na sele yango merci Seigneur ya moni bato ebele bozwi na bango eza réclamer na famille non remarquer vino bi muno zaki na mbongo ebele mbongo wana lelo à cause ya ba réalité famille ozonga sima pourquoi yango nzambe bis nzambe avata mwana jedo abete na kosala la mwana obote so na salelier papa na bango lokola za na occultisme a olobaka eza biloko nende esaeli mwano yango avant kende il faut briser yango na quelques minutes on enlève sa mutu moko on attend ya briser réalité à famille o e balisa on a butu o e sala yo o banda o e sala oza na via servitude wana o e sala ke lelo ozwe bate oko s'en sortir ndengeni tala vino bien na ba compétence ozanango tala vino bien na mayele nyonso nzambe achana katino na ba relation ozanango ozoko kaka ko s'en sortir te dans quelques mois to okota 2022 mon frère ma sœur okobima na kata situation wana okobima na kata malade wana eza bat mususu alliance à famille alliance à makileza ke soka azwi mbongo maladie et s'installer directement soka azwi mbongo ba problème yi soka azwi mbongo ba situation mo ebimi so mbongo wana sili maladie wana pe sili. Dieu est capable de faire quelque chose. Dieu est capable d'abimisson dans cette situation. Dieu est capable d'abimisson dans cet événement. Yango wana obenga biso na plus 243 89 69 16 721 plus 243 89 69 16 721. Tozoata ensemble la pona yo. Tozoata ko peso ba orientation spirituelle pour nzambe abimso na cette situation wana. Alliance de sang. Yango nde esala ke ozolala na butu. Ozolota ko sangsa nzoto na papa o abotio. Alliance de sang esala ke ozotambola mais ozomona lokola ozana lupango o yoso bima na Congo ça fait 20 ans. Alliance de sang esala ke ozolota milieu so koloso tikango ça fait 25 ans. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose na kata famille na yo. Dieu veut faire quelque chose na kata foyer na yo. Remarquez vino bien. Au mona ke ba réalité wana et longweno e komo kitela bana. Son sambelité bana pe ba kwa léguer yango ba koko na yo. Alors na on suksa awa. Pour yibsa mutu moko. Monde à ténèbres éthique la mutu réalité, éthique la mutu apparence.
et botoli réalité. So sambelité. So lukinzambete, muta olukanzame na place nuezate. So lukinzambete, muta olukanzame ne sikanu azate. Yangwane komita mon frère et komita ma sœur ola mukana kata prière. Au téléma pour que nzamba bimso na kata situation na, nzamba bimso na kata événement na. Média exactant, mambo loba eza ibele, mais contenu attend, joie contact na biso, to zo instant au sambe la pona yo, ya ko orienter na kata prière pour que nzambe abimso na kata situation na. Mais ba alliance ya makila, ya monde sala que on se poser ba question ana. Mais Seigneur, pourquoi makambo boye? Pourquoi situation o? Pourquoi événement o? Pourquoi na obika ba réalité o? Ezo laksaka likamoko. Eza libanda teza makilo uzanango. Il faut ba sambe la pona yo. Il faut pas briser la réalité. Il faut pas déclarer pour que Nzamba bimso na kata situation. Nena sambe la pona sœur moko. Nena sambe la pona frère moko. Nena sambe la pona maman moko o Nzamba pesi libaku alandangai et que Nzamba bimso na kata situation. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. O ya kangama na famille. O ya kangama na bokoko na bakisi. Tika na nzela prédication o vine kangolama. Nzamba bimiso na alliance ya makila. Eza ya tata, ya mama, eza ba kababino na siamai, eza ba chao na nzungu, eza ba chao wapi. Na kombo Yesu Masia obima pe ozwa kimia. Nzamba restaurer vie, a restaurer santé, a restaurer bana, a restaurer makamno nyonso au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse infiniment. Nzambe apambola ndeko Alvin, Nzambe apambola réalisateur. Benga biso na plus 243 89 69 16 721. Plus 243 89 69 16 721. Que mon Dieu vous bénisse.